Bonjour à tout le monde et bienvenue sur Opinion TV. Je voulais suivre le témoignage de notre sœur. Bon, déjà d'entrée de jeu na koloba, naza ko encourager batuba ya poto na nzela ya maïté, là je n'encouragerai personne, mais ce qui n'a été témoignage eza juste pour na ko interpeller koloba la bande ko na biso baninga ko zala motema mabe pour na ko bebisela moninga opportunité na ya zui po azwa mukanda ko kende ko kosa zemi eza ya mundele te zemi eza ya mutu mwidu nasuka pour gagner quoi. Pourquoi motema mabe boy? Pourquoi ba congolais balingani te? Pourquoi bolinko mona moi lueur d'espoir mon côté et bimana vie ande konabino. En tout cas, je voulais suivre son témoignage. Bon, j'ai été bon excusé pour na peut-être à contenir ba gros mots. En tout cas, boyo kande parcours nae et nzambaza bolingo. La suite, sûrement, elle reviendra pour la suite. Je vous laisse suivre. Merci à vous tous et à la prochaine. Bye bye. Portez-vous bien. Boyo ka témoignage. Sikinga ba sekinga. Na balolo ba nzambe so tikinga ba sekinga. Nzamba lola oh moni abiso totamba to finga batu. Finga batu na raison. Finga batu ko batu makambu na raison. Ko batu makambu te sans raison, mais makambu ne bando tamba liboso tenga batu ba seka ba biba otalela na Turquie wana. Na ba master ko to sola na e master ayebi ko teki bilo ma oseka yo. Ye odoka na tie ki batu ba sali ba 2 ans kuna ba oleka te yende nani. Bebe na koma Izmir. Na koma Izmir bande on obeta bino vraie histoire na nga. Na koma Izmir. Et puis ça m'a pas solé là. Mais na ko le la teza live. Na koma Izmir boye. Les mêmes jours na koma mbokana na mona Europe. Na mona poto. Nzambe la kuta batu balala ba 2 ans 3 ans na mbokana. Nga les mêmes jours na koma place wa nzamba tika ngati na lala na mbokana te na leka. Na Izmir. Na beta les mêmes jours les mêmes jours na kota. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que histoire hein? Eza histoire na mona pela na suka. Na bi munoko silinga muta munoko. Batu ba sekanga suna kanga na Turquie. Batu ba cholanga. Te, je vous dis, les mêmes jours na comme à Turquie Izmir. Na foutu hôtel nanga. Boyo kanga. Na foutu hôtel pendant 1 semaine. Na la na hôtel wana tenza malobité. Yoko la la ate fo bimo kende tano se koki. Te. Bande konanga je vous dis, les mêmes jours na coma. Les mêmes jours na kota. 4h du matin, betelinga na Grèce. Na tiki bat basali ba 2 ans. Na beti boy 4h du matin. Na bengi vient na mubiala. Na bi mubiala na koti. Mubiala ndima te. Mubiala lobite oui vino kosi. Na bi mubiala tia otala drapeau. Na la kisi mubiala drapeau na bitala moni. Na koti Grèce. Na zana mabele na koti poto. Mokile ningana. Mwana oyo eka lobi awa. Aleki ndenge nini passer na nga aleki sanga. Nga komusa de ba vidéo. Botala nga na komika lelo Izmir na leki na koti. Etikala histoire na 2019. Pona nini na luka batu makambu. Na luka batu makambu na zana raison na nga. Nzamba tika nga te. Na yebi ne balala na yebi passe Izmir te na yebi ne bakanga na mai tenga wivi. O bagne bakanga batu na mai bakangi oke boloko na banji soki ya banji na yebi ya banji te. Tala niveau na yebi ya banji te nga bakanga na mai te. Bakanga na mai te. Yango na oyo loba na bino ezate ke pona kinga na sala ki boy nga pe na sala boy. To pona kinga na zwa ki boy nga pe fona zwa boy. Tellement to lukato wa via ko lu. Yebi zama siko na grâce so na kufaka siko na tika siko na Turquie. Mais le lo ba ini na ba zwa chanson. Ba ini le ba nga zwa nzembo. Ya oyemba. Nzambe pa la te. Les mêmes jours na kota Grèce. Les mêmes jours kota papa mwana nanga. Bon moni ba soda ba ya marabiso so to kiti na mai. O ba ta bateni wana. Boyo ka. O ba ya marabiso. Ba soda so bo kiti na ngomba de to fana na bangomba na. Ba soda ba ya marabiso wana. Muda ya marabiso nani? Papa mwana nga. Ngape mwana yeba. Exact. Mundele mo ko so biso ka ba takaba ikia bole kaboy mulongo bino no sotala biso baba simba biso te mundele mo mkuse boya bole kaboy autala ngasiko kape no tala eka so ba maîtresse te bidia munde so sepelo ndezalat autala ngabe no taleka atala ngabe no taleka bazwi biso na babaki ndezala kaka
allez bakotika biso na ba centre na biso bangunder bande ko nikle na lo ba histoire vraie ça histoire na nga ya vie na nga na obetela bino na komi boye mundela ngope aye place to komi tala kabiso za ba Tinder na ba Afrique bazui iPhone na nga babandi ko fiye sikoyo bamona ba photo ali soko tindela mundele po ke cop bamona photo ali bele bamona photo mutakalisation tout ba congolais la sant na ila biso bakanyika babi yo ko za réfugié te po bi yo ko za téléphone na yo bano vivre na mboka la batala bona bano kumba ngana sikuma pe lo côté na kumba mutu ka bato ba yebi jour na kota baza na yebi songa nga za indumba na Afrique na yebi ba mundele na chef na yebi nga pe na za indumba na Afrique na kimi na nga po centre ba cha biso kuna ekinduma na okoka na nga soko te kanjoto te yango na kimi na nga po na minute na iloko lobeza ki te na oloba na bango nini na biso ngana za kinduma yango bomo ba photo na bando tina nde mindele po ba ke roter ngana bande comment revivre comment ya kolia na expliquer bango bongo babi papa ya mwana na nga za ka pembe na otala nga ka yeka lisu na nga ka pona otale kaka na ya ko sisa musale ko ki akena epe na fandi be boye la suko stress on esi be na koma ki mundile mo bando tala tala ngao ndela na kenda api nzamba lo bizela na ola kisao ndela na ayebi ke na congolaise Kinshasa akena ba caravane ba conteneur suko ya ba congolais bande ko na biso ba congolais Ibra Kebe ve na ngai ba ochoko takala mingi te Charité Mbambi ba yebi ni solo papa mwana nga pena luka nga pena ayepena na ba soda abangite aya pena mga batinda nga kuna te wana na ba pesa nga place nga batinga na ville qu'est-ce qu'on a contenir ba congolais bande ko na biso ke beta porte alors le ba film mo raconter ki lobby histoire va batna le baba Ibra Kebe so na on a live ayo ba histoire na obeta ayo bena film mo raconter ki lobby banda ko la ba kanga ke na ba photo kuna film na za wapi papa ya mona nanga wa est-ce qu'on a otasko condition de vie ba noko ba vivre na ona île na vie na nga na zaina mona Afrique na doki lisusu e betinga su chimie na mutu et pesi nga suli bon na bano réfléchir be na binzambe na sali nini c'est mina tika na ngata na Kinshasa na teka na ngata li desu na nga na zwa kambongo nzambe nini na yeko mimtia na makambo nini nzambe bandi ko nga Charité ABC na nyoto su numéro na été asali nini akoti sika ba matisi likolo kuna na ville mundela lukanga kana moninga te 2 jours après 2 jours ba Charité ba yotalanga ande ko na biso to mona ke jour na zolela ba ebisi biso koti mais to mona lela ba kanga ko ba photo na kati boy na bi ba yotalanga pe wana to melipe na komo kitana na ke etika bango siko na centre na ba kote ba fanda kana nzela toke na nzela boy mutu ka papa mwana na nga pe zoleka te ele ka mutu ke telemi gum mindela bazwa ba tuna mutu kana bango te mindela na bibo ke wa pne si to kitana kan papa mwana nga le bibo mata bino nyoso bo mata na to zaki nga Charité Mbambi Ibra Kebe na arobas masola histoire na beta ba bien ba na Grèce bon mata ki atiki biso numéro pe pesa marate et pesa mi pesa papa mwana nga pe numéro si qu'on se retrouver sur la minute na mbongo na utaki nango na sali 2 semaines à Turquie délire le kinga trop to na sala ki délire mbongo ya ko ka susko bomba nga tina bima na batel na mona ke ko ka soutenir benga mère na bengi mère Diana kota ki mama kutoka kama koti ndenge nini osali ndenge bi na koti Diana na Grèce na komi na fandi siko na ko beta siko ba tactique siko comment na bana siko vivre na mboka na po eza mboka siko ye wana relation te oyebi mutu te o mona kan mboka ngoka bande onanga va t'asseoir bande onanga to bandi pe papa mwana nga pe na kitubu to banda bolingo na biso na kitubu to bata maka so ya ko zwanga na mutu ka boye malala pe abo na mutuka ba mona teka yo zo immigrant ba mona teka yo zo clandestin ko bebi sele musala so na kepa na ina kota ka boy ba to ba mona te mais na chaka esprit bande ko biso ba congolais petit na ko bebi so pe makambo na bi ezisa elote liko na ngoma ito sokola nanu mungu wa makasi na Grèce vini ni nzambe tala siko uti na mituka mibale na Kinshasa ozaki bena mona musala mais oyo ko se retrouver la vie moko boye ko doko péter mutu na péter mutu na Grèce siko na yota pa mundele kuna na lamba ka mundela sombela ngamo ya pizza na liaka na kenda ko sokola mama ya sa mungu wa makasi po mungu wa mai mungu ko inda na zaka mwa bien kuna bi biso to ka facilité tikana kanga no ndela kanga papa mwana ngana bi wana minute oyo mana chike zate pona zaki na position de faiblesse makasi bolingo kana liboso te
bolingo ko mata mundela binini na bata makaka boeti wapi na lingi na nga mwasi tika na fanda na nga nani na mwasi na nga boyoka bomona ke bitumbela na mutu partout na koma kuna boye ngana mundele libala zeme kota te zeme kochi bodo sandeni ifashi kwa mundela kende na nini na azila ko loba po na mini chona ngana zeme na loba ya nani na fandi boma ele silinga mundela zo courage atia musala ne anje pona nga akina azila bi azala zemi na lingita longola zemi wana na lingia bota wana mundela na divorce na mwasi ne sili na nute boyoka na divorce na mwasi ne no sili te azala zemi neza bona lingi na nga longola zemi te lingia garder mona o mais na lingi na zoyer azala epa na nga na epte so bo permettre nga na zoyer na azili batuninga aujourd'hui c'est mieux la consentement na yo na bi oui na zongo na consentement parce que la mincho na ziso na le baki ka forcer nga ko singa po pesa nga mukanda bo banga bakanga na bi oui na lingi na bota ba bi singa que c'est bon pesa azili mto bi misanga pene pesa nga papa mwana na nga comme fanda kuna boyo ka net kindo ke landa batu na fandi kuna combien une semaine et yo ko sala ke mama ya mwana na mtazana na capital ayo kike mobile na santé immigrant na komi ko fanda na ndaku moko na mobali na yo mwasa mundele liboma ezuye mwasa mundele azola nga bateau 12 heures bébé siko yebi munoko te mboka mupaya oloba nini mwasa mundele ila nga pena boye koko mobali na musala na fongo la porte ebiso doba esprit na fongo la porte boy hey tinafto likola tinafto na yebi ango tinafonga ba porte boy e na yo ka deja na mona ke dia na ba photo po mba me fon ko yeba e na telema pe na porte ko na yebi si what happen tema nga pe na yebi mo anglais na tuni pe what happen zo ka de belsa na nga mususu za dia olandela ya mona dia na musebesa na nga ya mbangu kuna ya kuna mbangu pa ya ukanga masa mundele wana abundisa ngati lo bango ke masa mundele abundisa ngati na na zemi ba mo ba sepela jour wana na lakisa bango pena ke na mo uta na ebisi nini na ebisi mundela na ebisi lenga na koma kina ndako na kutai mwasi te donc yo soit disant so za mama ya mwasi ya mobali na nga mama ya mwana mobali na nga luka osa nini oko sona mobali na nga parce que tango na kona na komi na ndako na moni taza awa donc des abo telefone ngenge kanga makalate ainga sala nga nechi ba na ebisi la petele na ebisi are you crazy you come to speak with me oyo lo bananga ngana yebi yo akuti pe espaka sa okota na ndako mneli ngakota na ndako nechi ba ebi stop ebisi mo bana ngasa lo ba mtso yo okota na ndako mo okota na ndako zati ebisi ndako na ebi ape okota te bota ba esprit ozala na ebi ape okota te belle mère na nga ya kata ye belle mère na nga ye nini bazui yemba ngana na minute faut ba protéger nga ponga na zemi na minute faut ba protéger nga ponga na zemi za na zemi te minute faut ba protéger nga ponga na za na zemi ba besa na nga ba ye wana esali nini makelele fa na sala nini nazonga na kan boyo kana congolais la ndoki na habité na minute ne mama mwana za makelele le kitro mobali nga pe no ye moko lobi na te zonga na kan que au fond na kan po makambo no to sisi pe divorce ta ko menenga pe video na zonga kandonga ne congolais tino zonga kana congolais comme sekanga ba chezemie pa munele boy ba sundolie ye kutu boy zemi wana kutu ya mundele talaka congolais ke na koloba pa mundele na ngake zemi na zala na ngwezala ya noir bino bozala bandoki bino bino pena bozala ka bandoki pama ya mwana mundela boy na ye mundele pa lobi ngai kaka fi wana immigrant wana famille lobi ol boy mama mwana na bozana mwana 7 ans mwana na moniete il faut lingana no oyo ozana ye déjà mundele lobi rien nga kaka mwana mwasi wana ayebisi mama mwana yo a ko fanda lisusu te soko zoni pa fanda na ndako nga kaka mwana ana ona bana bino vérité congolais ka ye moko ba loba kangle na ina biso ke olo pa mobali na nga kuna kizemi na nango eza ye te eza noir et comme singa susu bino et comme si mobile na nga lokola déstabiliser ata la kotoyo mama ya mwana na ye ba non marié ata la kotoyo ngai na zemi mundela nga na suka api na pesa mundela nga na libomba nga moko na mutu edoka kongola comme tala nga ka bona il bota mona mwindu
Ah, bota mwana. Eh, bino ba congolais boy bandoke. Belle-mère nanga bengi. Mobile nanga. Ke loko moi c'est osenga pardon bazonga na bakata procédure à divorce. Papa mwana nanga binga kaka libola noir wana. Kaka noir wana. Eh, nga pena zo papa mwana nga pena ya pena ye moko boy ya ko forcer te. Ya nzambe pena ko mama. Eh, alo pena ye ka noir wana to koma tina asile na mwana moi sona ya ko agresser nga deuxième fois. Tina asile pena to ke pena pas et pas chef asile to ko samba. Bino ba sakana ka tibuta bitumba nga na bunda na vie nanga. Ti to kena ko samba na mwana moi sona tina asile ba bisa moi sona ba pese saka munde ba pese 100 mètres. Ba bisa yo juto o mono pembe na mpo mbali nda jiji. Alors bi pena mbana personne divorce te mbala lobi divorce ne okopesa. Divorce ne okopesa. Diko na ngo divorce ba ko saki dia 3 ans mais moi ça boya ka ko signer. Mobile na ka no luka ba juge na ba bona dia na bota. Wala ko to ko sota on. Monde lobi ka nga ka fi wana. Famille ba ngo ba accepter nga c'était comme ça. Belle famille na nga. Po ba ndima nga belle famille na nga yo ndima le ba yo mona ke na obota mwana mwasi. Pona famille na bana mwana mwasi te bota no bota nzamba abongisa biloko biso bandumba. Bota nzamba bongisela ka biso bandumba biso te donc biso bana bilaka quoi. Bota nzamba bongisa mamna ye. Na ko ba na famille na ba koko nyosa famille mwana nanga. Bana mibali. Belle-mère nanga pe na bulka ke nga na obotele pe ka mobali. Belle-mère nanga yo ndima zemi nanga na 6 mois. S'il vous plaît. Mais azaka ndakwana. Belle-mère nanga ndimi zemi nanga na 6 mois. Leur échographie venait confirmer que na obota mwana mwasi. Tala nzambe le Dieu de différence. Nzambe alo anda sala ba différence na ba vie à batou. Je vous dis. Oh histoire nanga prendre en bête na 6 mois. Maman la lobala mbala nanga ke. Na mbongo oboko la zemité. Na mbongo oboko la zemité. Pour nazaki pe noir ba baza raciste toke tozonga. Na mbongo te. Mbala nga linganga bulimo solo. Yango bomona ka ba buzo ba mususu même si na koko sala ngote parce que c'est quelqu'un azo ki nga na tomoko ya pasi. Ani voit ba il y a un respect à papa moi nga mingi. Belle-mère nga yo ndima zemi nga les zemi comme na 6 mois ba ebisi que non na obota moi si. Aza na 4 petits garçons. Aza moi cité. Ngande na pesi ko kwa liboso. Ya mwasi yango mama wana ndima mwana nanga yango bomona lelo to ko motala pe yo mona nga mwana munde bi ni na pasaki na ngote pona koma ona nango nzamba eba osala différence do suna bota mwana mobali mususu considération bazwa mwana nanga mso mangeza la te po mama belle-mère nanga za après ozwa mwana azara après ya ozwa mwana nanga même ata lelo ndaza bo azwa ngai parce que la seule petite fille na famille na bango ya mwasi kalio pi nga mona liboso bino bo finga batu na loenge te biso to bana ya kanza matrasa ba chemin na biso sko yo so ko intercalenga nzamba okata o nzamba okata nzamba ko boma yo oso moza na zemi belle mère na ya ka utika bilamba mona na so nikele bilamba alobisa kote mais ozaka na ndako na zemi pendant 6 mois mais ozala ka bien na mbali na tema biso to ba yanke talinga te belle-mère talinga te belle-sœur talinga te nga mobali na ngaso na na kitoko esili na fanda pe tina bota mama na komolinga alenga mwana nga bokoleka bakoko ne nyoso alenga ke boye yango na epsa bino na vie na yo ko expliquer bino au mon avis nde tozala boye tout est déjà écrit. Tout est déjà écrit lo ko nyoso eza déjà kokoma na vie na yo au mon le ko na so ke za yo. Au moins, tu vas pas forcer. Papa, moi, je suis célibataire. Il y a moi, si je suis divorce, c'est pesama. Divorce, c'est pesama. Après ça, divorce, comment on a vu. Mais tu maman, moi, je suis moutou. Donc, il y a biso pena. Il y a biso pena. Et comment, maman? Yo! Yo tilanga inter o tilanga nani moko boy to kal moko boy zanga mtuna makolo na vina nga o mote kenza ba beta o bande ko na ngaso bo moninga wivi na legi na bano finga batu boy na ba rezo so na komo tsa ba live na no finga batu boy ba kena za na rezo na nga po mutema na nga nde makam na ngeke na polele wa lokwa filme il faut zaka mutema polele lokwa biso ba oyo moi là mutema na nga esalaka polele
ba mtima mabe nga so ko mtima mabe na mtseke beke mtona ni abanenga ba ka mto banenga makambo de bombe la biso ba luengete bo seka biso Turquie rodoka nzambe do toza likona oto ebe ba France a pas cité to eba France ya mama de azala ka fanisa makambo boutique yo koza na boutique na poto munene lokwa mama biso sa de coiffure ali pana nguba te ya li pana nguba te bo finga ka batu na luengete bo finga batu na